hot topic, sukasika. Bienvenue de retour na première dame look. Lelo en tout cas na première dame look na qui kolak sabino suki o vraiment na lomba on ndenge ba salinga yango parce que e salinga vraiment bien yango na qui ko sepela elongo na bino na lak sabino vraiment modèle oyo eza nango simple boyo boye binga na ka lak sabino mingi ba suki oyo malheureusement na misali yango te ba salinga yango na salon vraiment muto akanga suki yo na mutakanga pe suki eleka na vidéo passée akaninga suki ya maboko ya minene vraiment bino mobotala ndenge nini ebendinga elonga na linga mingi vraiment basuki ya maboko parce que ce basali yo suki ya maboko ebendaka elonge bendi yo beauté et lakisi yo vraiment bien simplicité ya mondeleki botala vraiment na facilité ya suki o 8 mobimba kaka yango ndezo solo yango ndezo sa musala nango mikolo oyo vraiment ba oba mone vidéo nanga on a l'accès no comment na benda chignon à vidéo ana passé eza même mèche na salelaki na mone moyen ko boaka mèche wana ezate na lukela kango formule nini ezaki depaki on a salelaki wana na vidéo passé ya monde ba eko sala nga suki oyo ba kaninga ona ba mèche on a salelaki noani nanga a likolo vraiment na kansaki vidéo ali lezeka juste monkie soko moni pe suki esepelisi na ndenge salinga boy yo poko sala ngo simplicité suki mobo esenga même pas mingi mtakanga ngo azui kaka énergie temps maximum kwa kanga ngo esalinga bien parce que tant na bando ki musala na lamuki ka na tongo quand vous na kimba mo musala na komi naza na temps ya robonsaka ke longi suki nanga vraiment ekozala toujours na simplicité vraiment mingi vraiment bakanga nga suki yango 8 mais na se awa parce que bomoni ba songeza moi ebele ya kovimba bakanga nga ba mèche ya minene vraiment ka 4 parce que malgré ba songeza un peu belé au lieu que 8 bakanga nga ba mèche ma beaucoup je crois ils a 6 ou ils a 5 pour na ozoka ba songeza la vrai moi ba songeza na opé et ça là vraiment bien na c'est bino simplicité ndeleki nga na lingana ba suki ba maboko boy parce que ba suki maboko et bimisa mutu vraiment na naturel botala tam no monde salinga kitoko makasi na sepeli nango mingi vraiment et suki ya boye normalement nit bakanga ngo na osana ngo 3 semaines parce que 3 semaines les un peu belé pour na suki ya boye koko beba et koko kufama na regardant pendant 3 semaines avant na ko changer style juste ana boye kembe na ba suki na nga liboso pone ya okata na te tellement que na tcheka on pe gel atika ba suki ya ba bébé a liboso poso ka benda ka makasi et koko kata na so ba kangi o suki o mutaokanga atika ba suki wana liboso au risque que e akokata o suki na omoko naturel te voilà ba technique à mike pour na suki o juste ko benda on kana gel maintenance nango vraiment yango wana so ko benda on a gel pendenge na koko pesa ngo style na koko zwa o nyos tu boy makanya ngo boy so na linga ba songe kitate na koko benda ngo juste na noani na kanyango na noani ekitenga na mapekate ou soit ou vraiment koko sa bango mingi te za soit benda ngo noani ou bien esopanelio vraiment na mapeka première dame look balobi maman akomi star ya papa na kati ya ndako na olakisa no photo ya mta inspiré nga suki oyo botala vraiment la kansaki vidéo ils ont ça la plaisir na grande sœur nangaya Lolo vidéo ils ont ça plaisir na grande sœur nangaya Chantal et Longona Emily merci na maman Anne merci na mnyons tout pour na ba support bato baza simananga vraiment merci na mobali nanga merci na batnyons tout bazo soutenir nga merci na yo pende ko na kati ya première dame look bato bazo soutenir nga na kati ya Facebook nanga na pesi bino ba merci mingi na ba commentaire na bino ya bien ko posta na te sur ozana
question nga naza na nga na pona bino naza na nga kosolola na batu nyonso tu tikela nga question nao na page na nga ya Facebook mingi na page na nga ya Facebook côté na répondre ba question na ba question na mino nyonso tu kozala répondu kuna vraiment Nzambe apambola bino soki otali vidéo oyo inspiré oboyo kabola mpoani kabola vidéo opope baninga na yo bayekola une fois de plus comment est-ce que kobima star ya papa hein yangambo parce que balobi première dame Look maman a commis star à papa na kati ya ndako première dame Nebi Emilia Gwaldino azo sepela bana bundes bana ya bundes na beti sete mkinyo sotala nga partir à bundes moi bisous na bino yango bozoyo kana trote soko tala ba vidéo nango za bundes pakola kabola panza yango vraiment na besoin ya bundes parce que balobi destination ekoya ekozala na bundes bana bundes na olela mno trop. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Justement, peut-être n'a inspiré Moutmoko, na look oyo vraiment. Wana tukutani à la prochaine. Si c'est ta première fois de regarder mes vidéos, en tout cas, Kobo Santé pour souscrire na channel oyo pour osala parmi les premières personnes au babando mona ba vidéo nanga. Soko sepeli na modèle à suki oyo. Kobo Sanate, ko aimé yango, ko tika commentaire na yo surtout na se. En plus, soki yo po ki okangi suki aboy. Kobo Sanate kotindela nga photo na Facebook page na nga ya Facebook kombo nango Adrienne Première Dame, Instagram na nga kombo nango Première Dame Look. So lookinga kuna oromona nga parce que kuna pe ba vitesse ezalara un tout petit peu trop talara vraiment mikolo na travailler pour na bino ko inspirer bino na babilo moi mikie wana titan tokutana la prochaine balobi Première Dame Look. Lelo toye na suki ya sika. Vraiment suki moya simple parce que Première Dame Look oyo eza suki ya ba star. C'est pour ça yango za star. Donc star à papa na ndaku. Merci beaucoup. Wana titan tokutana na la prochaine. Nzambe apambola bino. Allez, bye bye.